mois de la femme, ma bonne fête de la femme, ma bon mois de la femme, ma basse nioso, ça partout les missions oyo. Tu as moi la biso moi oyo, c'est moi mon boy. Mon bala bête à moi cité, moi c'est la mananda coûté, moi c'est on dit que la bala va coucher. Alors mais avant la classe c'est papa, bah j'ai responsabilité en ça la laisse pour nous gâter biso maman vu que et ça moi spécial pour la biso bana basi. Comme et ça moi la biso voilà. Oh bah on aura biso parmi les 12 mois. Voilà. Mais bah pesa biso quand moi moko maximum bimba. Ndenge bandaki liboso. Nandenge comme lelo et ça sundenge zalaki bongo te. Oh nandenge. Kale zalaka na kokola ba compagnie, bazo pesa ba maputa. Voilà. Donc on la paix na njela bo za la facilité. Ya resomba liputa donc pas terre ba tongeli. Voilà. Mais vu conjoncture, bon on va passer, il un peu comme cher. Moi de la femme. Na ba mama o ba yebi na Yesu. Ezalaka moi moko ya réflexion. OK. Eza moi ya liputa kaka te. Voilà. Ba mama ba yebi Nzambe. Vraiment ezalaka moi oyo totombolaka Yesu tokumisaka ye. Très bien. Mais belé lelo ba yemaka mwana te ba yebika moi azalaka liputa te. Merci beaucoup. Femme vertueuse. Aza moi si ayebi parole de Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya mutu ya yo pesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni linga kolobeza te motema eza temo emisala emonani linga kolobeza te touti mosika esansal tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te motema eza temo emisala emonani linga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabala Nyoso Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, Elmar de la presse. Moi, ça me pousse, moi, ça m'a kické. Mais autrement dit, la plus courte de l'époque, mais ça, comme la marathon d'Afrique, toujours dans le milieu. La couche, je peux vous émission dans la remercie, ma boss, Nabiso Biska Bozali, mon boss Ronnie Malunama, mon boss Yannick Malunama. Sans oublier notre boss Checking la Londres, pourquoi pas nous remercier directement s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne des actions sur la ticket. Donc il y a la orphelinat, mais ça va donc on lien en ensemble. Bandeko peut aller soutenir bana bitique pour hésiter rater. Beaucoup même contacter biso na numéro et en bande de coche là pour monter un pambo la bino. Voilà très chers amis internautes, babona biso de Yabiso Podcast. Le loyo tozo souhaiter ba passignon so dit que nous avons la mois de la femme, bonne fête de la femme, bon mois de la femme, la biso nous sommes basi parce que j'espère que bon déjà elle m'a de la presse les loyo à la mode panne. Je suis là, Morel Swanga, elle m'a de la presse à Lati robe. Toi le mois de la femme. Moi de la femme la iska tout notre maputa, moi de la femme la iska tout notre robe, moi de la femme la iska tout à la boy. Et là c'est que les loyo moi si à comme appelle ici la société la maramutu parce que tu dois pas payer belé même en Angleterre zaki na mutano dirigé pour ça moi si en Afrique il y a plusieurs pays oyo sur le conseil ba recherche moi que bana basi ba consacre vraiment même na biso na kati ya notre pays bana basi ba ba poste belé même na musique na biso monaka maman national tchala mwana personnel akufa zaka bongo ko beta mo musique na puis tout ça maman bila belle tout ça ba barakana tout ça plusieurs
triste artiste oyo basala la fierté à notre pays par rapport à musique même dans monde ba mona rango lelo moi si azwa moi ngolu ya kokonza ba makambo beleme na église ebele mona moi si azo dominer azo tema pasteur azo teya isa rappelle ki trop makasi moi si lelo yo akoma mutu ya na presque na monde entier donc les saraka te mot de la femme faut relata li puta non parce que biso na kata mboka na biso ezaraka mot de la femme on a basi bazo ko so que ba taya un minute parce que l'autre a début il y a moi de la femme on a bataillé pour te plaire donc comment tu vas batailler donc thème c'est pas micro baladeur to yeba moi de la femme et sakanini papa ya moi muke elle mara de la presse ayebi elle a dit que moi si le loyo akoma ko ça même sur musala mobile disons au monde même ngamo je suis là je suis journaliste elle mara de la presse boyebi na sala musalo eza beaucoup plus pas ba mi ba biso basi to ko sala autant on mangia le loba basi on ko ba moto autant on ba sonde ko fi basi on kata ba souki OK ne ba maison ba kuti basi ba tunga bilamba OK ne par-ci par là basi ba koma ko sala misa même ya ba mi bal moi aux arrêté nous on honorer beaucoup plus biso ba basi ba honorer biso parce que na année tout ça na 12 mois mais na 12 mois tout ça na ngona ça na mois moko ba pesa biso ba na basi eza mois mars o eza pe mois na ngana botama ngana zo ngolo botama mois de la femme et puis la botama le 8 mars maman na biso botanga pe le 8 mars pe a son âme maman belisi mbongo motima bolimo ne pe mana kimia et puis akufa kala moi botanga na tika moi mauvais souvenir côté wa maman kufi le 20 mars en tout cas et ça la ngama beso na obeta li solo yo moi de la femme yango yo to kotamsa micro balala to eba moi de la femme ezara nini important ça moi c'est ezara nini parce que ça va place mususu boy so moi si o sala musala wana bozwa pena neti esimbate or biso basi nous déjà to la capacité de gérer ma mutu na ba église ebele basi ba terme église musu basi ba terre atili c'est église to ka ba ACK pour ba terre ça moi c'est un peu difficile l'église musu de rêve basi ba terre ba maman langue bon mon ministère maman langue pe asona na papa langue ezaki bongo dirigé par bango mibale maman langue azaki wana et puis papa langue pas azaki wana bango qui pe qui tourne toi na moi de la femme kozala moi si elle existe wala tali puta ni toloba parce que biso dans notre ville je pense que na bisi abino na annonce na nga to koma tipo ba tailleur bana basi bango préféré azaka le 8 mars ala tili puta ala ti robe ke beli masanga non faut qu'on yeba moi si le nom comment ici na société par rapport à moi ba pesa biso ya mois de mars oh ne ça que biso basi do ba ici na société na monde mobimba ba célébrer beaucoup plus mois de la femme et surtout journée de la femme to lukato ka bilu ka micro surtout beta li sona ba onka ndenge zalaka pour ça appeler ki tomba yo mo la préféré na ça la pela monde pan malgré ti liputa tena ti robe ça da symbole ya notre culture africaine liputa je suis avec mon caméraman je suis mbungu auto OK na ebisika ba tailleur bazali auto be ko décortiquer tout na ndenge nini mango évoluer dans notre capitale parce que tout na bango ndenge ni mamango zo kende est-ce que déjà ni ba congolais ba idéologie fêter le 8 mars ngo est-ce que ba pesi bilamba na commande baza batongisa rama puta to nene to comme et puis to na moi 2 ou 3 personnes habite biso bisolo ya moi de la femme ndenge c'est pas ça et puis bon ça beaucoup plus ba commentaire na bino to na dans les besoins bandero ba s'abonner à la chaîne s'il vous plaît tout ça en plateforme et tout ça wana na Facebook il y a biso podcast tout ça bongo na Instagram il y a biso podcast tout ça bongo na chaîne YouTube il y a biso podcast on s'abonner directement sur émission continue on mona notification bimelo ba émission ba ne bandeli na suka au like au commenter ça biso qui tombe et puis tu la soutien na page notre chaîne il y a TikTok sur Betty il y a biso podcast la TikTok s'abonner au liker au partager vraiment et ça me fait plaisir à trop de parler sur ma femme aux premier épisode les première partie vu que les première semaine il y a mois de la femme donc Betty moi annonce oyo pour nous recevoir sa femme tout bas à partir de moi surtout dans notre chaîne baba c'est maman Laura Chou maman Mathieu la maman Laura Chou mon thème my boss là wazana yé pas à moi na moi si boza thème belle gloire gomme de la fille en couleur Keren Mialou ma grande sœur chérie yé pas sa femme boza tellement belle pour célébrer notre mois de la femme et les 50 mois de la femme pour papa la mela biso papa belle ba au mois de la femme ah ya ça vous ça moi na bino papa la mbelu papa nigenga bilamba papa memi bana la classe mo na baso bana oh nga maman na kosa na sele pour la moi non eza bongo te faut yeba le long moi ça comment utile la société pour la moi on va pesa biso na année za 12 mois na bisa bino na libandeli mais tout cela tout célébrer ka moi moko mois de la femme yango mois de mars donc ba maman ya chaîne na biso pour se manifester ba commentaire na bino
so idéologie eza malamu mingi na soki si wana te na okoma bisika bataya bazali to meka pe ko décortiquer ndenge nini bakameza ko se passer totala ndenge est-ce que bato baotongisa bilamba parce que notre mboka notre pays notre capitale na baka notre mboka pour que na beau terme notre mboka par rapport à l'idéologie à l'époque ils sont allés même année 2009 nous devons célébrer le mois de la femme et ça sont les acquis les lotés parce que même l'année on aura fait coupe hein c'était le mois de la femme c'était en 2009 tout ça Chan wana oyo Robert Kideba bina Kideba et ça pour na soutien beaucoup plus biso ma maman na lo sambo to sambela tata nzambe parce que moi si on ensemble na mo ba les ara deux choses différentes moi si on ensemble la bisaka niyo soyé pe mo ba la za mo ba limite auto sambela to soira Chan en 2009 surtout l'année wana ni to no célébrer mois de la femme na lelo ça différent mais surtout ni ba te beto micro balades ba pousser ba raison que crise na mboka que $3 que comment difficulté non c'est pas ça il faut tout célébrer toujours notre mois parce que ça mois na biso année ça 12 mois mais après ça mois tout le mois de la femme faut tout ça faut célébrer on ça qui tombe makasi na bi ke mboka biso ngami matalana to lingi fia komela to lingi fia d'hiver le 8 mars c'est déjà dimanche ba célébrer on va tellement belle bana basi mais tout comme on va tailler tout ba réellement bande comme ça ba tonga ba pan tout ba tonga te restez toujours branchés et connectés dans notre chaîne ba commenter le matin na zo no ka mitla ko ta pas tailler après donc moi 2 3 tout mon par rapport à nous ça et ça fait tout makasi merci. Voilà, très cher ami internaute, on va traverser comme un verre tailleur. Mais c'est plus de la mois de la femme. Est-ce que moi de la femme évoluera est-ce que comme à l'époque tout va changer la mode parce que qui ne va changer ma vous n'avez pas de pousser raison piaka. Moi de la femme Colombo la soute à l'époque qui ne vous souvenez pas qui n'a pressé donc on va après moi pour ta parce que la taille bango bon pour ta bon tonga déjà na ba pauvre moyen na bango ensuite pour ta sombi à tongi à tarif ba somma la comme d'habitude déjà awa na toujours na kata comme la kata pour l'avenir au pala ici on a ça découverte on tombe ta solo la sujet la biso il y a mot de la femme dans la terre déjà ah bonjour maman comment on a comment la Sélé Kaengo maman Sélé tout le monde a plein de boulot hein Makas moi de la femme ba bonne fête de la femme ba bon mois de la femme ba basi nyoso ba partout et moi les missions oyo tu as moi na biso moi oyo c'est moi mon boy mo bana betaka moi cité moi c'est la mananda coûté moi c'est on dit que bana ba couchité ah mais avant la classe de papa ba zo responsabilité au sala des pour gâter biso ba maman vu que et ça moi spécial pour la biso bana basi je suis là dans la couturier oh tu ngala ba ma puta oh to de na nzela elle manda la tiboué ba tonga bango tout ça va mettre sur le solo est-ce que les arana kala ba to ba ko célébrer le mois de la femme des contrats beaucoup plus renard en 2009 est-ce que différence c'est ali na lelo est-ce que ba puta tonga manga comme d'habitude stocker nango par rapport à des bango la bateau du jour ba mbongo ezate tout ça tu peux comprendre lelo maman mais sur le solo dans la mois de la femme et dans moi la biso voilà oh bah on aura biso parmi les 12 mois voilà mais bah pesa biso ka moi moko Maximo Bimba ndenge bandaki liboso na ndenge comme lelo eza su ndenge ezalaki bongo te na kala ezalaka na kokola ba compagnie bazo pesa ba maputa okomona pe na nzela bo za la facilité ya kosomba liputa ke pas terre batonge lio mais vu conjoncture mbongo ko ba pasi bilambe comme cher allez Moutaroya azolela mbogo ezate a joué l'ambaka la latiake mais ce n'est pas bien or que le col va peut-être ce mois wana il faut makambu nyose ezala tout va bien moutato za na facilité à la télé pour pas célébrer mois de la femme ya on to komba kaka soko moni ke simbite o lukata maputa na ona frère yo otongi ba robe o wana moutato za la capacité dans la makoki wana asabi prêt à porter à lati accueil voilà Yaminga kolobezate binomo bozala kata Congo boyebi nde Congo ezo koleka zamba pambo la biso. Merci beaucoup maman couturier mais nde beti li solo bo c'est que nde ezaki à l'époque de célébrer mois de la femme mais minute différence ces années et partité exemple un impact comme tel té voilà pour vu conjoncture ndenge to komi na Congo voilà ozana poto sepela mais vi bojoza muke mo sepela ezate voilà nde yango tu comprends muto so maneti li puta atonga boye ezaka foso mani super wax
hollandaise ezo dépendre na bozwi na yo na lolenge yo olingi elolate voilà c'est ça wana mpenza berigitaka motu te lokola babengango pane eza na bacatégorie nyonso selo bozwi na yo voilà est ce que mot de la femme elakisaka fo tolata liputa to ezalaka na basignification mosusu normalement eza mpo elakisi femme mwasi ebengama na liputa na robe na jipe mwasi ebengama na pantalon te na kiloti te donc kitire à l'époque sera mobutu mwasi ezaki elata liputa mobali elata pantalon nde yango wana oka bapesa biso yango mo tocelebraka yango malgré bato susu akiteti balataka maputa bapantalon mais eza mwa moko fo tika na pantalon bombi ozolata maputa elakisaka elemba bomwasi yango wana parce que babibili mpe bacouturier boniokolaka bato na mois de la femme donc so moto atiki liputa na ye biso na mois ya février ozo le 8 mois sokobi pito pale nini yango esalaka bino bayaka nde retard bayaka retard do bango basutukaka bayebaka te mokolo yango ekoka siko lere ekoki oyaye siko ntango oza yo moko okosala oyo kozwa azwi akotikala tikali c'est ça yango nde bomone bobimisaka biso baterre bato alokuta bamoko baotikala gambo na bibili boboyi bongo kope parce que bili moko bokoma kotonga moko esolanga na mire babili moko bokoma kotonga maputa barobe bozotia yango avendre bango baza na posa bateka kuna basomba bayotonga mpa na bino mais pourquoi bomela bango cope bete biso na liso tokomela bango cope te po liputa ntango tokosomba kaka na gambela na zando tokosomba liputa te toyo totie awa tokosomba kaka epa na bango toyo tosombi mpe biloko totiaka awa eza modele oyo alingeli te me nazotonga yango na gu ya tailleur yo soki osombi liputa na yo oyeki nga tongelanga bango tongela bo eza deux choses différents na sens wana mois de la femme voilà très cher ami internaute j'espère que vous comprenez tout ça na mois na biso eza mois na biso bana basi eza mois de la femme oyo to consommer mois moko na année je pense que bon on a déjà la réalité sur notre capitale on a biso za tailleur mais qui peut expliquer biso ko talisa biso comment ça se passe ici en Kinshasa ndenge marbe comment différence ezali babi ni to célébrer mois de la femme à l'époque na lelo différence ezali parce que par rapport à quoi par rapport il y a moyen de finances la minute yo ba bango mettre calculer mon maman ça na ba sous 4 5 nèg à l'époque OK na so ba puta 4 5 c'est comme ça non ba ginzo ba mais on ginzo ba so ba so bo sa nti a so benjulu câble e na ngo tailleur a tongi c'est sous dépense 10 000 50 000 ou 40 000 mais lelo liputa comme moi talo et puis ce fait papa couturier et ça fait moi talo on dit to célébration sous mois de la femme comme tité mais moi de la femme c'est moi c'est moi parce que nous sommes des femmes africaines c'est moi la vision africaine ça beaucoup plus pan et on to célébrer notre mois na liputa et c'est le 8 mars à Mokate parce que nous sommes maman c'est le 8 mobimba pendant le 1er mars si le 31 mars biso le 8 mars côté no kolobani wana ezo dépendre na mutu edépendre na mutu tema le 8 yango kaka eza lokola elembo moko batia mutu nyonso azoblige alata ntango ekoma le 9 le 10 le 11 asundoli lipuli eza mobimba voilà yaya bonjour bonne santé comme on anima on a mon pas kataya na tunaka na yeba parce que likolo biso ba aussi le sala matala na lo banzela oyo tongisa liputa non naika juste na bonsa to bonsa ngaso yo tongisa te po bidi bo sona na batayo wa kangele longo mo isa lokolo bo voilà vous comprenez que les ambiances ya mois de la femme les bi que bo ça ba commentaire vraiment beaucoup plus pour ça va commenter vous partager votre élément émission disons bané bané suka au like au partager et on se la rapport message à partager dans monde ma vie que tu célébrer mois de la femme na préférer qu'il a trop basé na place ndeko bandeko ba tonga maputa ba expliquer avec vous expliquer biso neni évolution ma moye kele mais pour si ba raison ba bi que mois de la femme ya sous za la kalaté si maputa za te mon maputa te ba yo tonga na bango te nani ba bandi te bandana toi le mois de la femme de continuer soit dans l'été de 2 mars ba bandi te ba ça me connaît bonjour ba ça me connaît maman de changer mboka na biso mama mbote tout le monde a fondé tailleur donc quand elongi boza nini après ça liputa banda kana tongi te ma mwana mère tu vois moi de la femme sur la sanine on aura biso parce que c'est bon on beaucoup plus la rap de ma puta
Papa reconnaître maman. Les gens m'ont fait là devant moi. Parce qu'on a un d'abord qui a parlé moi, on ça sous Moussa, des papas ça la moi mobile. On y aura la paire, hein? Yo ça la bombe derrière. Yo ça la gaga. Ça dépend au bal, même si ça, voilà, ils ont bon, hein. Ce qu'on a moi de la femme de la ramon, les poutres les 8 mars, en yo tomino non té. Et les est bien en dang. Les est bien en dang. Ça se voit que c'est bien en dang. Le la vérité. Voilà. On est là, très chers amis internautes. Nous célébrons toujours notre mois de la femme. Nous mois de la femme, on aura biso banabasi. Le moi, moi, sommes la moussa dans la société. Moi, sommes la privilège partout. On sait la moussa là pour nous. On aura biso. Et ça facilite. Le autre, il y a qui la toujours. Billy, je pense que moi, c'est très bon. Il y a ça toujours. Biso dans la chaîne, biso podcast. Vu que tu vas travailler, elle demande de la journaliste. Et on va célébrer le mois de la femme par rapport à notre culture africaine. On a elle de la presse toujours la gondo, la jogging, la pantalon, s'il vous plaît. Pas les outils d'image. Un peu limité. Et on a ça là pour célébrer toujours moi de la femme. Aucune maman la biso pédale couturière a poussé ma raison. N'est pas maman ils na kala sous bon côté. Tu éviter et ça pour animer à l'objet et ça pour na papa ba conjoncture à mais je pense pas. Les dit que nous besoin battre biso de comme mukolo le 8 mars ango. To ko tamusa micro baladère parce que mon anniversaire na nga promité na ya na terrain. Na osala pa micro baladère to la mille basi balatima puta. Et tout le monde même un dimanche. Ne pas ndeko basi ba uta ba église ba so bima tout ça to rejoindre peut-être voilà pour la se féliciter nous ba ça donc Montréal vraiment tout le monde tête moko tout décortiquer na ka par rapport à notre sujet à célébration à mois de la femme dans notre chaîne après nous allons la milité merci beaucoup voilà tout le temps toujours pour mais quand on décortique notre sujet à l'élo, il y a célébration à notre mois de la femme. Tout le maman, ça expérience. Bon, le mois de la femme, que c'est passé à l'époque dans les autres façons différentes, c'est ali. Mais pas c'est sourire like ça en ligne parce que biso, bah, tu vois ta mère qui l'élo, tu as tête, bah, série 6. Tout le monde a moi de la femme, tout le monde puta. Sur la télé pour laisser les femmes qui ah maman par l'expérience tout ça fait maman bonjour comment on a maman Élisée Pierre maman Élisée bonne fête hein et moi de la femme hein merci maman Élisée tu sais c'est moi de la femme ezani moi de la femme na ba maman o ba yebi na Yesu ezalaka moi moko ya réflexion OK eza moi ya liputaka kate voilà ba maman ba yebi nzambe vraiment ezalaka moi oyo totombolaka Yesu tokumisaka ye très bien mais belé lelo bayemaka mwana te bayebika mwasi azalaka liputa te merci beaucoup femme vertueuse aza mwasi ayebi parole de Dieu merci wakobondela mpona ndako na ye ezaka mpona liputa te ebele mabala ezokufa mpona liputa eza eloko te mwasi ayebi Yesu kaka bomona voilà mwasi ayebi Yesu c'est important c'est soka maputa mpona mois de la femme mpona mois de la femme soki nzambe apesi yo olati voilà soki nzambe apesi te problème eza te totambola mitakala te tolataka tozalaka na bilamba kuta ebele koleka très bien eza te na boma libala mpona mois de la femme non voilà parce que mpona bana basi bakoma komanipule me mibana babasi mabala ebele bamanipula mibali na bango mosusu mois de la femme obala koma osala tout obali fandika bilamba na ye fa bongisa ndako oh papa fo sala mpo eza mwana est ce que bato bongo soki basalaka mabe tosala basala malamu basalaka mabe poni basalaka mabe mpo ata ezali mois de la femme mobali akotikala mobali na autorité na yo nzambe apesa ye merci donc attends tous la mois de la privilégié biso to fêter notre célébrer notre mois mais mobile atika mobile jamais mobile à cause qui tenait à moi si voilà c'est comme ça non ce qu'on prend les lois les jeune fille comme moi de la femme on a le 8 mars on vient ndila tu vas roba mikuse banina mikuse pour na yo en tant que maman aux expérience à moi de la femme mais ça je ne repère ça pour na baba si wana pas comme ça on le voit copie pour na bana basi wana na kopesa bango conseil boy omoni libala ezalaka kaka liputa te nde na lobi merci esengeli na mwana mwasi oyo ayebi nzambe nde akoyeba kobatela eza foyer na ye balobi la femme sage
bâtir sa maison. Voilà, c'est ça. Mais censé va ko renverser o ezali bandako na bango na maboko na bango moko. Na basal caractère auto sa mobile te pona someli ngali potete non. Na ko pesa bango conseil lelo. Mobile ba to sakaye kaka. Voilà. Mobile azala na mbongo to na autorité wudaka na père na biso père suprême. Mobile akotika la ka mobile. Voilà, c'est ça. Jamais mobile akoma na se. Mobile azaka toujours likolo. Voilà. Bazo conseil wana ya ko to sa mibana bango. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, maman. Message à partager. Tout le monde, maman, ça fait mon pandi. Ah, ouais, maman a bien relobate. Vous comprenez que c'est très cher à internautes parce que dans notre pays, ils ont plusieurs bateaux. Les quarantaines, comme d'habitude. Tu as dit que sujet automatique qu'on décortique par rapport à une expérience, une évolution à un moment de la femme qui s'est passée dans notre capitale. On a remarqué ça que dans il y a plusieurs filles qui ne même pas célébrer le mois de la femme. On va passer beaucoup plus. Le mois de la femme, elle est le 8 mars. On a dit moi robe na mukuse awa. On a dit moi sur les puta, sur les nene, sur les puta. On va voir à l'époque à Moulaï mais biso la génération qui est là tout le monde quand on est à mukuse. Enfin la barre, il laisse moi bipeler moi tatouage na et influencer mbali. Parce que ma sanga pas bien on a fêté le mois de la femme, fêté journée de la femme. Oh, c'est pas ça. Pour ça la moi si donc la moi si capable la nyonso. Moi si à mon cas à la raté. Moi si à mon col à la raté. Moi si donc on déjà moi si. Faut assumer nyonso okuta nango. Faut ça moi si à ma bonne délai maman outé ko ba biso. Faut ça moi si à mon tema mon nene. Faut ça moi si ko supporter nyonso okuta on a mokili. Parce que tant déjà moi si au boti on a déjà maman. La raison la petite à mon quartier de la ranae petite wana bota na âge à 16 ans. Aïbisi moi anae benganga ya Belinda. Nini ashi nazala ngo so nga mama baba mona nga mukolo oh tant déjà bisi mona mukilo ade ya mama ko sala mama netinga na mama na ba mi bali na da mama na da muté wa mune bi ko supporter et bi ko gérer et bi ko maîtriser atana ndo libala te bi ko maîtriser tout ko sa famille yangwana lelo ko pesa biso chance ba pesa biso accès ba pesa biso pouvoir ya kotambola likolo biloko le tout bana basi na moi mort parce que parmi 12 mois de la femme tout la qui s'abise que ça basi moi si faut gérer ndaku na ye moi si faut mama mobali na ye moi si faut ça la moi ça ma bondeli on sait que mobali ça na problème ya ko bete la voisin te voisine te buka mabolongo gumbama na se bondela nzambe mama bonjour comment on a ni mama hein maman, bonne fête à moi de la femme. Bonne fête. Bon, merci, pareillement. Maman, moi de la femme, elle est exsanée. Et ça, moi, bah, maman. Moi, bah, maman, hein? Elle est exsanée, bon. T'as la caméra comme maman. Elle est exsanée, moi, bah, maman. Faut-il ta ma poudre? Hein? Faut-il ta ma poudre? Quel bébé, tu l'as ma poudre. Ah, maman, bon. Mais il y a une signification de la femme. Le moi si à comment qu'on soit valeur partout dans le monde. Grâce à moi, je peux moi de la femme pour le Bélarone. L'autre monde va député dans notre capitale et notre province, notre ville de Kinshasa, va député même musicien le roi va match à la moana, maman match la maman de mon livre on la kimelo maman belle. Même dans ma comédie, maman presque pas c'est besoin de l'eau grâce à toi chance pour la pouvoir on va passer sur moi de la femme. Pour notre enfant on a ah na 12 mois, abisuka moi mon mars, c'est le connaît. Et ça là ngaka bien. Ça là ngaka bien. Après ton liputa, olati. Na ototika ndena zabo na ototika de lamba. Ah, ça fait bien solo. Otiki le. Bozo mugoni. Na ebise umelate. Et umelate. Bozo le wima sokezo liputa na pêche ote. Na otomboka makasi. Otomboka ndene za moi bimezaka le wima steme. Maman, c'est la mois de la femme, non le 8 mars, c'est un mois presque tout. Pendant les premiers, les 30 ans, notre mois. Si vous avez raté le 8 mars, vous avez peut-être le 9, le 10. Ce que vous avez pour aller. On a les couleurs et coquilles, et ça qui est pour la bonga manalata. Voilà, merci beaucoup. Bonne fête, maman. Fête qui tombe. Maman, bonjour. Ça va? Comment on a dit, maman? Comment on a dit? Maman Gracia,
dans mon autre temps bonne fête et moi de la femme hein. Merci maman. Et sur le ballon neni. Donc tu ngi puta. Na tongi te mais nazo tonga kala te Ah, tonga moi. Et ça journée des moi. Moi le photo se respectera beaucoup plus dans ta moi culture na biso pagne. Moi robe na yo ne tu moi li puta c'est bon déjà. Ce qu'on est yo nos abo. Donc on a les gens bazo privilégié biso ba mutu, bazo honorer biso pour na moi na biso. Et le bel qu'on est. Le bel ange sengo makasi pour ça moi na biso ba mama. Ta papa bazana moi te biso ba mama. Ba nyongola biso. Ba nyokola ka biso siko nde tozo nyokola ba. Nyokola bango hein. Voilà, comme ça il le va repérer par rapport à moi de la femme. Le bezali. Il obeza pour la maman na biso wana za journée na biso maman nyoso même moi na wa yebe ya benga moi se benga mika maman il fallait qu'on lata propre hein moi double pagne na ye atie et puis c'est sengo merci beaucoup très gentil voilà très cher ami internaute vous comprenez nga mbesele notre capitale par rapport à célébration de notre mois de la femme moi si vous à la moi c'est ma bonne deli moi si vous à la moi à différent na basi nyoso et surtout ba moi sur un norme bala. Où de la famille, oh, restez que papa faut la biso musa, ou papa faut la musala. Bolimbi sangala décortiquer mon qui très cher à internaute. Et ça moi mon biso faut le la papa. Et ça moi la biso. Au cause on papa na ndako. Chaque jour la bela papa. Chaque jour la bela papa, la mini ka bila mo lesa ka yo sala ka tout, o ba calais, o nini. Mais la moi de la femme peut ça la différence. Mais ça papa qui était, o ça moi na biso. De Singapour, moi de la femme, telle masou makasi, maman tali ba découverte, maman tali Moussana Sala. Pour ton paix sa idéologie toujours là, moi c'est à joie chance au sama maman ben ba no sala capita. Tu ressens ma découverte au keluka basa ba wewa. Moi c'est au ma moto. Je vais faire ça là, OK ça ba recherche. Tu luka basa ba kata ba suki. Tu luka basa ba ta balé. Ba joueuse. Tu luka basa ba sala ba meta ba na mibali. Pour honorer notre mois de la femme. Et les autres sont fiers. Tout ça, plusieurs pays, c'est des dirigeants. Oh, même en Angleterre. En Anglais, vous voyez bien, vous êtes dirigeant bino. À l'époque, il y a moi aussi. Dans le monde cannabis, tout le gouvernement, tout le monde a basé ça belé. Musique, vous le battez. Tout le musique va milliardelle. Tout le musique va tirer la moine. Maman, théâtre. Et ça, va grand artiste, va les cas. Oh, tu as vu, tu as comme tu as dit, tu as chance, tu as grâce. Pour la moi, je suis en année. Moi, alors, ma maman, tu vas regarder papa. Moi, tu as 5 000 à Wendy. Lucas 10 000 à poche, comme les papa. Attends, tu as Wendy, Zomo Ali qui est le papa. Et ça, moi, je suis pour te fléter papa, ils appellent qui tourne ma gadon. Vous mettez un commentaire, ma vidéo vraiment, et ça, ils sont qui tournent ma casse. Bandero, va s'abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Bon, quota, vous s'abonner à la chaîne, il y a eu ce podcast, bon, ça, il va commenter, vous partagez vraiment ça qui tourne ma gadon. Tina, il y a eu ce podcast à TikTok, vraiment, et ça, plaisir ma casse. Et qui pour nous, la mois de la femme, j'espère que vous avez première partie, doit annoncer, vous ça va commenter sur vos CP, et puis deuxième, donc, quota, tout le sabino, métier, basi, bah, on va ça, on va pas mal, balle. Tu le basi ba wewa, tu le basi ba sala ba peinture, tu le basi ba kata ba suki, tu le ba joueuse, tu le moi basi ba sala ba métier mibali. Pour on se faire Sabino. J'étais na kitanga monter, j'étais avec mon caméraman. Auto côté na terrain, auto décortiquer na to tamboner, to la Sabino ndenge par rapport à moi de la femme to célébrer mboka na biso, malgré ba leli par rapport à difficulté mais et Simba. Donc tous les amis Lili, on remercie beaucoup plus ba boss na biso. Ba boss na biso Roni Malundama. Mon boss Yannick Malundama, sans oublier notre boss Checking na Londres, pourquoi pas nous remercier directement. C'est bon, la chaîne Nabiso podcast, la chaîne des arts pour les soutiens du peuple. Donc, on va s'abonner à la chaîne, on va s'abonner. Madame Béger, Yaki, moi de la femme, surprise, c'est tellement belle. Sous abonner Nabiso, on va surprise en gros. Elle m'a de la presse, on va relaxer, on va surprise en gros. C'est Nini. À la prochaine émission, on va commenter Mata. Mon botte directement à la base, il y a Elmar de la presse, Elodie la maintenance, na Bundes, Gloria Gonde de la fille en couleur, sans oublier mon vieux Argo Maka na France, na Paris, sans oublier Big Manager, Murphy Namaba. Pourquoi pas na paix, ça va monter directement avec la famille, na Mialou Mobimba, ma grande sœur chérie, Keren Mian, Allemand, Tichi Mialou, sans oublier notre
Cadet on dit miel c'est fera miel ma petite chérie pourquoi pas la pesa ba mbote na tante na ngamoro c'est le kayengo babi couturier à tango kanga na kasavubu ba mbote directement pe na bateau pe na baza pe na elle marque de la personne fani ba commentaire Pascal Ofo mon vieux Chelo Pesquidu ba mbote baby sikozali sans oublier Dorcas Mbala ba mbote baby vous êtes tellement belé n'oubliez pas le 8 mars c'est mon anniversaire. Le 8 mars, c'est l'anniversaire, il y a Elmar de la presse, une vraie femme. On appelle la beauté de mois de la femme et puis le 8 mars. Bah commentaire na bino. Si vous postez si vous tirez un bon, va gâteau, va champagne. Si vous bien vous souhaitez en tout cas, et vous savez qui tourne ma casse, mais vrai, vous c'est manifesté le 8 mars. Numéro dans le téléphone les Zara ou pour le 8 mars, plus 243 89. Plus 243 89 190 40 94. Donc, on bengawana directement aussi Elmar de la presse. Au commun moi message pour le 8 mars vraiment. Eco, c'est la victoire magazine RT les a 098 61 31 755. On a Tozana Mobimba pour nous repasser là toujours. Et on a qui pour la première partie à notre célébration au mois de la femme. Le nous en place nous pour nous ça décortication toujours pour nous sa idéologie n'engagez la gagner le bagarre. Ceux qui n'ont pas profité, ceux qui pensent à la prochaine émission. Quant à moi, je vous dis bye. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika tomuti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika esensal tokomi mingi akolobeza te mingi akolobeza te matoye yoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika